Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenus dans notre émission Les Abakouki Oye, les Adassa chou de mon cœur de partout. Oye ba oba soutenaka Adassa ezana na ba prière physiquement. Donc na mosolo na pesibino ba mbote ebele. Lelo toyeli bino Omar Kabongo, hein? L'homme en question, vrai Abakouk. Aye kopesa pe opinion na ye na sujet oyo ya Michou Mbembele. Tosengi na Babakouk nyonso bosotaka bapibite s'il vous plaît. Bosunga biso na kosote bapibite botala bémission bo partager bosote te penza boyoka tonton Omar Kabongo. Mbembele, tu sais quoi? Quoi tonton? Tika mutako selo makam na vie. Mais à couteau na moto. Oui, mais yo pezalaka na raison. Nzambe lo azala juste. A organiser yé ba kosele un jour makambo ka passe au aïe bande swaka koko c'est la makamba sali na ngoti comme ça yé pas yé ba douleur wana à comprendre que na mokila sima à sala sou makambo abongoti il faut comprendre que na mokilo il faut vivre la vie na yo vite ta vie vite ta vie vite ta vie pour koko c'est la mutuli kambo pozwani et que non est wapi pour yo gagner nini niti nini intérêt les anines. Et pour tout ça, ça va tout nous sur quoi yo ini bango pe kabaina et oko gagner nini ndeko nanga. Vite ta vie. Vite ta vie mon frère. Vite ta vie. Oui. Vite ta vie ma soeur. Vite ta vie. Vite ta vie. Mbembele, tu sais quoi? Quoi tonton? Tika mutako selo makam na vie. Mais à couteau na moto. Oui, mais yo pezalaka na raison. Nzambe lo azala juste. A organiser yé ba kosele un jour makambo ka passe au aïe bande swaka koko c'est la makamba sali na ngoti comme ça yé pas yé ba douleur wana à comprendre que na mokila sima à sala sou makambo abongoti il faut comprendre que na mokilo il faut vivre la vie na yo vite ta vie vite ta vie vite ta vie pour koko c'est la mutuli kambo pozwani et que non est wapi pour yo gagner nini niti nini intérêt les anines. Et pour tout ça, ça va tout nous sur quoi yo ini bango pe kabaina et oko gagner nini ndeko nanga. Vite ta vie. Vite ta vie mon frère. Vite ta vie. Oui. Vite ta vie ma. Touti komona premier épisode ya film extrait plutôt bolimbisa ya film na biso e uti kolakisa. Donc tozo mona déjà que film e kozala kitoko makasi eza kitoko makasi loko tozo senga na Babakouk juste bozala wana présent na ko partager ka ba film na biso et loko tozo beta c'était les Abakouk totelema naza na posa film na biso na premier épisode et ça la déjà 100K. Les Abakouk boye kolela a mingi Adassa mamsa zo umela pona ni ba film na biso e umela ka po ekota mamsa kotsa ki ba 15 minutes film pe déjà eza prêt kala mingi te boko zo premier épisode mais tozo senga bino bolela kit biloko déjà beli boza la prêt na ba partage soki Abakouk moko a partager ata 10 partage toza combien d'Abakouk tokosa la 100K na journée moko tokozongela mouvement na biso ndenge ezalaka eza juste que tozongela première amour na biso oyo to bandaki kolinga sila bisalu bekama mwasi oyo ya kosepelisa motema na biso sur la vote bate tozongela premier amour na biso donc to partager tozala wana na ko commenter na ko soutenir mams na biso na nyonso awa eza lisusu makambo to forcer bino te ke o Abakouk partager o Abakouk sirila o Abakouk partager o Abakouk sala boete biso awa to komi na moment oyo Abakouk nyonso za responsable ayebi ke travail sikoyo e bandi mais biso to kolemba bino te to kozala wana toujours pona ko rappeler bino ke film na biso eza wana il faut to sala ba partage et loko nazo senga na Babakouk nyonso de partout ba o nyonso ba sepelaka na musala nanga na beleli bino bo continuer ko s'abonner bo partager chaîne na biso to koma ebele surtout to sotaka ba publicité na publicité nde sala biso pesa biso susu
makasi ya koya koyelaka bino toujours ba bio ba émission oyo eza bio ba makambo nyonso oyo ezoleka epai ya Sila Bisalu officiel nalingaka bino tellement babakouk bolingo na bino eza tellement ebele na kati ya motema nanga yango na beleli bino bo sauter ba pub te bo continuer ko s'abonner massivement na Dasa Te Moti ya komiselanga message au pardon ko lembanga te yebisa bango boye bazala te toko vivre. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis généreuse. Kofoksate batu balingo na vie, kofoksate batu bazana yo. Wa sepela zana yo, azana yo. Wa sepela zana yo te, azana yo te. Vina yo po banda, obanda yo na bango te. Vina yo pe suka, osuka ona bango te. Weze portant zana nzambe, weze portant tambo na nzambe. Bata mokiba très compliqué. Mutusu yo zoye po sungaye, menjoka yae po bundisa yo. Mususu ya na temps faiblesse, yo aider. Menjoka ya ki po déceptionner yo. Zwa makashi, ko kipa batu msuti. Kofoksate batu balingo na vie, kofoksate batu bazana yo. Wa sepela zana yo, azana yo. Wa sepela zana yo te, azana yo te. Vina yo po banda, obanda yo na bango te. Vina yo pe suka, osuka ona bango te. Weze portant zana nzambe, weze portant tambo na nzambe. Bata mokiba très compliqué. Mutusu yo zoye po sungaye, menjoka yae po bundisa yo. Mususu ya na temps faiblesse, yo aider. Menjoka ya ki po déceptionner yo. Zwa makashi, ko kipa batu msuti.